Saratola TV. Ça, c'est pas trop manarebo. Bisous, vous n'avez pas ça. Après ça, la trip, tu benga qui est dans l'école de danse, ça là, tu loues bango. Yo, au bêtis, ça, c'est mochinzo. Ça, c'est à bailler pour l'année. Pour narebo. C'est quoi innocence? Saratola TV. Omoni ko venger mutu énergie to bimisa ngo pour la vengeance. Yango te to bimisa ngo pour na makambo na biso. Omoni énergie wana ba pesa pour na venger. Fali à travers Hollandi. OK. Et puis ça mon a visibilité hein. Mais ba ko sala ngona ba bon affaire été. Alors le lokolo ba keno bango ba comment regretter nini ba pousa ki innocent? Ka yango ba osambusa moi moi sia batuti. Ah oui. Moi ba sia batazo sambwa. Moi si muto sambwa siko ezarebo. Parce que so le bima ba fali que balanda fali ezana ngo. Oui, ezana ngo musique professionnel ça passe. Ba musicien ba yokana kala c'est connu ba musicien ba yokana. Moi si amutu ke ba vie wana ba lia ye kuna lia ye bo cha batolo oni na mutu. Bref, on va déstabiliser Sikoyo. Au moment où il va déstabiliser non la morale. Morale les a déjà, so ba simbi kota moi si. Et la morale mon baba ko isa. Baba ndolia o. OK. Oh maman moi si talaga. Et oui quoi mbrier ça fait lui mbrier. Na banda vie yango via sala donc il ko ba ko bomele morale et kouyi. Saratola TV. Tu vas dans le studio, tout à ça plan. Ayoki si biso. Ayoki si biso allez. Non comme ba moi bimi terre ba boka comme liboso aboa ki boko ikangi. Allez non comme ba moi allez. Assez capable que non producteur na it donc maison quoi. Maison donc maison bani tout ça. On dit que m'appelle Petuana. On dit que mon Petuana pas innocent pe quand des agagènes. Alinga pe petona banda kala mais batoko za pena place ba za pena na bon terme était donc à moi c'est quoi jeune fille mais non quoi yo ki ango na ibsa ndinga mais non pas dormi mana pechango tamuta mboko yo wa kaino ka tokolia pechango alena pechango fort allez kaino ka tokolia pechango alena pechango fort Saratola TV. Et à cause de la guerre, on a fallu. Mais quelque part, c'est parce qu'il fallait gagner mon bimba. Ils avaient tombé au Kofi à Burundi dans la jeunesse, dans la musique. Ils avaient gagné il fallait gagner mon bimba. Saratola TV. Il fallait nominer, faire nominer, Kofi nominer. Faire ajouter, Kofi ajouter. Innocent a fallu basui. Faute à qui la faute? Bon poussier. Donc bagolo ba somara innocent pona. Bagolo na ba to héritier ba poussi innocent bi. Saratola TV. Naomi tuna siko ferré. Aye ko salela wera vidéo. Il y a concert à Londres. Et là c'est que bagolo bo kende go soutenir papa. Viens, voilà, viens Tony. Des concerts et salim Pierre Kabanile. Ça a aucune réflexion musique. Et elle aura fallu. Abi pena ke ba warrior bo kende go soutenir. Mon pao. Vieux Rambo. Maman concert et salim Pierre Kabanile. Voilà ce que Saratola TV, la chaîne qui assure, Le travail nous appelle. Mesdames et messieurs, merci, bonjour. Vous êtes tellement ébélé Brolanda Bisso. Laissez-nous vous informer parce que Ezali droit Nabino faut à tout moment informer. Je vous informe pour commencer avec l'actualité que Weranson Lord de la Forêt qui a prévu son concert à Londres et l'adresse était changée. Je pense bien que Binomo Boémi qui est dans Weranson Lord de la Forêt, Azala qui prévu à bêta concert ce 26 août aux Ali, mais l'adresse il y a salle Ezali changée. On se pose la question. Dernièrement, je vous avais dit et je vous avais confirmé que Ezana ba source na biso ba contact direct na ba organisateur ya concert wana na ba propriétaire ya salle wana oyo ba confirmer que ezana un musicien congolais azalaki kobenga bango ba proche ya un grand musicien congolais azalaki kobenga bango pona ko menancer bango que si seulement
il permet à Weranson de faire son concert. Na Londres, bakosala makamba pesa qui référence oyo basala ki na o bakombatant basala ki na France le 29 octobre, il a fallu pour na Bercy. Balobi ndenge batumbaka gare de midi. Bakotumba pe soki seulement organisateur bapesi Weranson permission à concert wana. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Place Weranson a commis to moni pe publicité leki. Salle place a commis. Est-ce qu'à Kobeta, c'est quoi encore le problème là-bas? Ce sont les grandes lignes que nous allons parler. Fali Poupa qui séjourne actuellement dans la Côte d'Ivoire. Tout le monde qui est dans Katiola, oui, dans le festival il y a Katiola. Mais c'est comme ça, c'est la musique congolaise qui gagne. On a vu de fanatiques pleurer. On a vu de fanatiques monter sur le podium pour savourer l'artiste Fali Poupa. Et c'est comme ça que nous voulons chez tous les artistes congolais. Chez tous les artistes congolais, à l'exception de personne. Félix Oazio également qui a fait sortie médiatiquement pour dire que non, pour lui, il a dit que non, il a réussi son concert dans le stade de Martyr. Parce que à l'attaque, Batubayaki, le plus important pour Naïe, c'est que à Bettina, stade de Martyr. Ferrego la Jésus des nuances que nous attendons toujours, Bisso que Ferrego la Azakobet à Bercy. Proche, il y a fait des communicateurs, il y a fait des lobby, il y a se produire dans la salle, il y a Mounene et France. C'est-à-dire que tu as fait Ferrego là, na baja ya ba événement ya bongo poto lobé la paix yango, to critiquer paix yango, to analyser paix sur yango parce que on le fait chez tous les artistes. Pas seulement quand on va arriver chez un artiste, to comme Mabatuya N, to comme Mabatuya Ken, non, c'est pas comme ça. Si on le fait avec Fali, on le fait avec Kofi, on le fait avec Wera, pourquoi pas avec Ferrego là? Et c'est comme ça que nous travaillons. Elle est notre invitée d'aujourd'hui. Excellent lundi à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Saratola TV et vous comprenez qu'elle est avec nous et également sur Toute Info, votre chambre de valeur. Saratola, bonjour. Ouais, bonjour Papa Dona, bonjour Pena Bande Konyoso, Bazolanda Bisso partout dans le monde. Voilà, Lélo, Toye comme d'habitude, Koya comme campé, Kocha le point sur le signe des français, Balobara, pour na musicien Abisso, bien que Lélo ait un mot, commentaire, ça ne nous arrange plus, hein, commentaire, comme on a fanatique, mission, on a, qu'on s'apprendre Abisso, ce qui seulement te met un peu pour éclaircir, moi, vérité, est-ce que ça te décourage aussi? Bon, moi, ça ne me décourage pas, en fait. Na comprenant que les fanatiques et les musiciens balingara batu basanto la ka star na bango, OK? Donc pour na bango ato kumisaki faire 10 000 fois. OK. Jour mon kasoro au petit point de vue na yo négativement sur Ferré ou critiquer babosa nignon c'est comme dans ma finger. Voilà. Donc baza pareil. En fait, yo perdre parce que fanatique moi agrimation na téléphone. Yo faut que la positif, tu fais ce que tu peux. Alors le cas a un intérêt à renuire té, mais ça musala na biso ko analyser ko critiquer tout ce qu'il y a un concept wana. Voilà, tout ce qu'il y a un concept wana rapidement dans roling un peu to la moi to le bela moi li comme on a vite fait Sarah parce que dernièrement on avait vu Zakari Bababa sur la makambu ya francophonie à dire que non abenga qui fait référence à ko yambate mais tout ce que la paix sortie médiatique il y a Olivier Chimanga. Olivier Chimanga azala contre musicienté, azala paix pour musicienté. Mais il est passé à la télévision pour dire que non Ferrego la a ratisaye kotambola na mokili mobimba kaka pona koboya ko yamba téléphone. Bazalaka na France bayokana que non projet mo ekoya boy OK c'est bon. Faire akiti Kinshasa, projet ngo yé pas Olivier Chimanga. A bandis ko benga Ferrego là pour que non bakende ba signer contrat wana batambola mokili bakende ko beta musique partout. Olivier benga faire atikala ko yamba téléphone atikala ko yamba téléphone teti ko pango pe sunga boy. Alors pour ça, est-ce que tout le bakeno na ba Zakari na ba Olivier Chimanga ce sont toujours des personnes qui n'aiment pas Ferré. Bango bazoko c'est la ka Ferré makambu bien zali vraiment mauvais comportement ya Ferrego là. Non, ce qui est vrai Ferré yamba téléphone n'a pas si. OK. Là c'est vrai. Et ça n'a pas insulté pour bagolo comme ça on l'aura dit ça lobina Ferré. OK. Téléphone en fait ça qu'a fait arrêter et ça la majorité à bastar et belé ba mi comme ça
difficile kozwa na téléphone pour na yo mona ngoya ki star mais en même temps vous perdre ba contrat makambo ebele vous perdre ba cop vous perdre makambo ebele les biens a fallu so communier lobaka lingo répondre yote voilà pour ça la système on oyeba te ke atangi mazara na téléphone anytime fallait na téléphone na maboko même tia na podium na téléphone na yi ok na téléphone na maboko donc lobaka lingi na ko répondre yote mais ezate ki akuta ba appel en absence ça elo qui vanta te fallait so comédie à répondre au comédie à répondre so bengie aza occupé ça le LED note wana ya occupé tikela ngata message to audio. C'est vraiment important parce que ce comité à niveau que ba benga ki ayamba ite c'est que pe ba koma ki atanga ite. OK. Pour so ba bengo yambite mais ça va tola na bengi on a ziote voilà. Tiki message. Dona bengi nga na bengi dona. Dona limbisa na zaki occupé na ki na douche na ko yemba na ki boy na ki boy. OK. Donc quelque part ezala ngo mafinga te bagolo binona makamo eta ya pasté comme un capacité. Donc ezala ngo vraiment mafinga te. Voilà. OK, c'est ça vraiment ainsi parce que biso tozali ba pandisango o toza obligé ya koloba makambo ndenge ezali kokende. Parlons maintenant Saratola na Londres où ensemble concert échanger adresse. Na habité. Et ça là qui na salle X et comme na salle Y. Maintenant les personnes peut-être bazo maîtriser adresse té. Makambo ya ba vente ya ba billet. Makambo ya ba référence pour na kokoma na adresse. Je sais pas comment ça va se faire mais déjà comme on a que concert ya ensemble qu'on a annulé la salle aux ala qui prévu. Tout le monde va résoudre belé. Oh, babillet te kamité ne va annuler concert. Oh, ba combattant va annuler concert. Oh, ba proche ya ba musicien de ba kei kuna ko solona ba colossal ke bo annuler concert. Qu'est-ce qu'on peut comprendre réellement l'élo na annulation à concert ya ensemble à Londres? En fait, quoi annuler ba concert au Kalatoe ba te ba ko sila ba combattant. Mais là, on a comprendre que le concert nyonso est annulé, et ça parce que le billet était kamaté. Nyonso. La majorité. Ah, la majorité, oui. Le concert tout le monde a nana tchaki. Pour moi la mi tout naka. Ce qui kaka ote ki ba billet dans des fallait sali sold out. Et banande ni ba ibsaye que kobeta te pour ba combattre ba sali trouble. OK. Kofi a te ka billet. La Bercy na un peu annulé. Annulé. Bah yo yebisa biso te ba annulé ngo poani. Ba combattant kande ba memangambo. Oh, bah comment on met ça ba combattant ba tout ba utos ba concert na bango utos a annulé. Eza réel, eza automatique. Smooth tout temps ba mona ke ba peso salle munene le rôle à Bercy. O teki ata balobani un quart ya ba billet. Tu comme paiement na concert, il faut annuler. Il faut annuler. Je vais gagner quoi? Ouais. Il faut annuler. Salle wana bozu salle temps il y a 5000 personnes. Ata 1000 personnes ba sombi billet ata yo moko dona. Bosani. Il faut annuler, bon annuler concert. Voilà pourquoi ba concert est belé à poto, ba batama na sima ba combattant. Voilà. Ça la ranonde. Bino bomito na te poani ka fallait beta fallait gaz marité tout beta concert. Oui. Gaz aleki wera. Aleki kofi. Jamais. Aleki ferry. Jamais. Non. Poni ba ko sira batuma kampo. D'autres le ba poto wana ka falinda sana droit ya beta musique. Falinda ko dévier ba combattant. Non. Ce qui batuma matcha bo uto beta. Voilà, voilà. Concert moi na moni ko ba journaliste ba zakemba okumisa concert wana ki leki kitoko makasi. Oui, parce que ba billet te kami. Au mona ke ba konti ba moni ke te concert foi beta parce que ba billet te kami. Ba to belo mona ga banila ba concert na ba na poto ba ko c'est la comment ba combattant ba na pouvoir au concert na poto te. Ko ngana lo ba so ba na pouvoir au concert na poto mais ba tika ba ngona en aéroport ba kota te. N'aéroport ba le kakati. Voilà, ba koti. Bon aussi quoi. Parce que toi biku tu wera outa ko sona ba combattant kala mingi te outa ko réunir ba combattant ba sololi ba convaincre ba combattant. On concert ne musus na Londres ko wana ka. Voilà. Parce qu'on est le deuxième concert au ba combattant. Non, c'est faux. Et ça pour ma ko somba. Et puis nga mamba ko somba o na ngana lobela nga ngote. Oh, lobela ngote poani. Tena ngana lobela nga ngote tena ninga mabete. Ah. Et na baya makamba fere. Na baya makamba fere na lembi ba appel. Nandege ni. Et na lembi ba to na lembi.
Na baya nanga mais au moins ce que toi la pour ça to lo bato ça l'analyse. Mais faut dire la vérité. Ouais, uta ko beta concert kaka na Londres. Au moins ni babilo mususu komela kata ngosa makamna yo kokota bato pe bikota kotati. Oui oui oui. Vous comprenez? Naomi tout na siko ferré. Aye ko salela wera vidéo. Il y a concert à Londres. Et là c'est que bagolo bo kende go soutenir papa. Viens, voilà, viens Tony. Des concerts et salim pia kabanile. Ça va aucune réflexion musique. Te et alors a fallu. Abi pena ke ba warrior bo kende bo soutenir. Mon pao. Vie Rambo. Maman concert et salim pia kabanile. Te ya voilà ce que on tient à comprendre on a anglais ni. Bon, ezaka place off. Mais où est Aouti Kobeta Londres? Aouti Kobeta na Londres, oui. Aouti Kobeta concert na Londres. Donc on est à la deuxième concert. Botika Koko c'est la ba combattant makambo. Balobi na makambo na osoko associé mbuma mabe et baby saka nyonso. Siko nazomi tuna faire azana ba fanatique te. To ba beti vie 12. Parce que faire ça na ba fanatique ya maison mère, na ba fanatique ya ndona ba gaulois. Mais babiye somba mitata incarté concert annulé. To ben ngoni. Ah, il y a boire et à manger. Hein? Il y a boire et à manger là-dedans. Batu ba lo baka concert ba annulé. Faut ba mituna nanu comment star loko la faire à saleli mutu vidéo batu na ba kene ko soutenir bi te kamité. Viens so nazane suna ba fante. Banzoi bakendavi. Banzoi oh bado ba honorable. Ah, banzoi ba swaba tuna vie, banzoi. Batala ba biye bat ba sombité. Mais faire appeler ça qui mot d'ordre. Yemo pas le baratole qui bango. Belé. OK. Ce qu'on a mis tourner est-ce que ce qu'il fallait à saleli kofi vidéo et à concert. Concert est comment à niveau aux alanilé? C'est ça aussi, il faut se poser la question. Mais ce qui est ça rajoute au bito hypothèse qui oui, bah annuler pour na ba combattant. Et maintenant ce qu'on va combattant ba annuler concert na deuxième salle wana ba combattant ba combattre. Au mona ke ba linga ba memba ba comme ça ba to bazoba menga na ebisio vérité billet te kamiti. C'est normal banile na peso ka exemple salle à 5000 personnes yo okoki ko ya même pas na 1000 personnes to peso salle ndeni. Ouais, il faut refuser faut refuser, il faut annuler directement. Ça quoi abuser na salle, il faut qu'on annuler. Donc dans ces cas là comme ça mais comment ba goloa papa abino sa pesa ibino mibeko. Pourquoi ko ke no renforcer papa te. To ba vivre na wera, on dit na moni on dit réconciliation wera na faire ça on a 12 hein. On dirait faire dans luka pena que oui parce que ça parmi ba conseil oyo bat ba pesa que no façon azonga na viena bien avientone a luka de tout le moyen na boina vidéo na concert anila tayo moko mais hypothèse mususu pesa wana pesa to longwa wana hypothèse wana qu'est-ce que ba combattant oui ba combattant bat ba boy na moyenne ba komeli nani parce que ceux qui zénith to bercer ça zum soldat ou ta zum bon nae akwa assumer sécurité akwa assumer ne basala ya fali OK akwa assumer binobo tumba mendule robetama donc concept wana esimbité ba bandela parce que na Londres so iba combattre ba boy c'est que tonga to ka ke ba ki obeta na France voilà mais bazo beta sukana na Londres ba combattant bolandi bango sukuna tendeni. C'est faux papa. Version monsieur Ezali que il y a un grand musicien congolais ba bureau na yende ba bengi na salle wana ba diaboliser que wera beta te parce que ba ko ka succès le roi de la forêt te tenaninga mabete ba vinto ne biso landa bango bon banzo ite so bozala kaka melolo ba ka vérité ba vie basila eloko ne ba vie bazo lingate yango yo Sarah monini et alors là ozwingai au comparer na mona mo à 16 ans. OK. Il y a pas match. Na la sali trop, tu as de l'expérience. Donc ba vie basila
époque oyo batikela na bango 5e génération Sikso bavie bala nango kalawera pina che concert nzimwaka bavie basila ya ba petit na bango ba 15 ba ete ba obeta ba fani ba obeta bavie basila bavie bavida mais bavie ba regarder ga ba lenda bendele ko ya te système ga bendele ko ya te bavie pina na nenga mabete bavie basila na bango musique siko ekomi nango ya bafali ya bafere ya batutu mais bavie wana penza basila succès ekenda donc basalela époque na bango mais ce qui est normal aussi non c'est normal parce que bakoli bavie barenya na époque na bango basu na énergie opesa soute bakosala bakibwisa mpipa soute ba TH bakosala ngo te na bango basala wana etikale d'ailleurs les passé bakosala ngo soute loka bakosala ngo soute HP avancé bavie bakoli donc succès wana penda eza soute dans la minute au moto préféré que yoka musique a fali ayoki musique a faire ayoki a inosbi mais bavie ba opesa soute makambo wana eza soute. Voilà, ça va tout là-bas. Nous sommes toujours na même idée wana. Tandis que tout changeant au moins forme moqué pour na ko mais un peu ko analyser sur sortie médiatique il y a Vasco Mabiala. Vasco Mabiala ça l'a tout proche il a fait rigola mais on lui a aperçu directement na TikTok mais a explosé ba makambo boy wana mais et kangina ba fanatique matoi toujours kapona des avantages il y a Ferré. Est-ce que Tolo Bakibo Vasco aye peut-être koyaka ko nuire Ferré parce que va sur la rasout bien ça peut être aussi vrai ba propos na yewana en fait non lingana tolanda ba propos ensemble et puis to commenter sur yango. OK. Saratola TV. Quand nous avons les pétangs, les pétangs fort. Allez, nous finga inosa bon. Allez, la pétangs fort. Finga inosa mabe. Finga inosa mabe. D'ailleurs, mettre deux uniques, mettre ouais. Finga albine ni mwana mboko elongi mabe. Tala mwana mboko yo o muswele libela o wane o ta face. Pecho azo manarebo azela o mona. Yé mon comme ça là aussi me touche ma vie prise mais rebo d'aller moi si des années innocent pas ko balaye so bo mana innocent yé pour bétail ça il c'est pas ko mana rebo biso zo ke pas ça a ko ça la crypto benga ki na école de danse na ça la to louer bango yo o beti ça c'est musinzo ça c'est abayo pona ni pona rebo siko innocent so nga aigle ko Otonga aigle au saranate. On a évité aigle plein de côté, on a pas de biso mais tu dois vendre la peine surtout album et bimi. Celui aigle musique à plan, ndé tu vendre la. Tu vendre la ngo penda pardon. Na gugu gaga ando vendre la. Olobi? Na gugu gaga, na fuenge. Yepe. Mais yem dali bosona Mabiala yaka leka na bo. Mabiala yaka nan. Papa to ça ngo débattre 5 heures. 6 heures na même ça. Zambe na ngai. Danger. Bango tembe do babela kana komba fali balala ka baola muka baoyoka asala kinini. Noka zolo bapena Waouh, pena ke wapi Mabiala je raconte tu tournes là que babi formé c'était comme la 150 millions de vues ba on ba somba aucun mois et mimi na décembre 150 millions de vues Mikolo ba benga musiki ndingu mutu na bango finga kana ba benga po ba mi kusende moko mama Sigo, place na mona fali a mystique. Tango via que na ocha perique. Na lobby rebo aza petit c'est toujours qui est pour to produire pour to mona le za kati na e. Alors to bimseli ndia ka ku na studio ke ba na studio na e makambo tout a sa plan na ayoki sibiso ale. Noko mba mo abimi terre baboka ko liboso abwa ki boko ekangi. Ale noko mba mo ale. Assez capable que non producteur naït donc maison quoi maison donc maison banine tout ça on dit que m'appelle pétrole
andiko mona pecho na pa innocent pe quand des agagènes alinga pe pecho na banda kala mais batoko za penda place batoko za penda un bon terme était donc à moi c'est quoi jeune fille mais non quoi yo ki ango na ibsa ondenga mais non pas non mana pecho ngo tamuta mboko yo wa kalino ka takolia pecho ngo lela pecho ngo fort alela kalino ka takolia pecho ngo lela pecho ngo fort alela no finga innocent bon afinga innocent bon finga innocent mabe finga innocent mabe na bisi mettre deux uniques mettre ouais finga albine ni mwana mboko elongi mabe tala mwana mboko yo o muswele libela o wane o ta face pecho azo manarebo azela o mona yemaka mosala o sting se touche ngabi prise mais rebo dali mwasi ndeza innocent pas ko balaye ce pas mana innocent ye pozo betaye ça c'est pas ko mana rebo biso zo ke pas ça ako sala clip to benga ki na école de danse na sala to louer bango yo o beti ça musinzo ça abayo pona ni pona rebo siko innocent so nga aigle ko to nga aigle o saranate on a évité aigle pe na côté na pe za kotonga biso mais to za ko vanda pe na surtout album ebimi so wi aigle misika a plan nde to vanda la vanda la ngo penga pardon na gugu gaga pe ando vanila on olobi na gugu gaga na fuenge yepe mais yem dali bosona mabiala ya leka na bo mabiala ya nan papa to ça ngo débattre 5 heures 6 heures na même ça zambe na ngai danger bango tembe do babelaka na komba fali balalaka baolamuka baoyoka asalaki nini noka zolo bapena yayo pena ke wapi babiala jo à côté là surtout na oki babi formule c'était comme la 150 millions de vues bango basomba aokamwa ebimi na décembre 150 millions de vues mikolo babenge muzeki ndingo mutu na bango afingaka wana babenge po bamikuse nde moko mama sigo place nga mona fali ya mystique tangu viaki na wocha periki nandi oseka na kaka innocent vanisanga tunanga ngabisi betinanga rebondenga zalanga za momi neto bali non te azabonga ko tambola na mais yo officialiser mais siko tala na moment otala tangu makamasade yaki ndenge innocent betaki nini akena na petike bomikili obi noko ndenge za ndenga yini innocent zelo mono ka gere makana mingi te supo wana amaye ke bundenga zalanga do musala salaka mwana na ayebi boulot pardon to lela ke boulot ko la kufa donc ya zo besa via bana bato so tali ba vibration balungu Saratola TV. Bon, on se pose la question, est-ce que Eza Makambu, parce que vous avez ensemble été ou bien Eza Makambu vrai, Saratola? On peut dire quoi dans votre Bolanda Bisso? Bon, Vasco Mabiala a la vérité, c'est vrai parce que Vasco, tout va bien. Na ebi Vasco Mabiala te. CG. Le Blaise Polo. A ça l'intérim ya Vasco Mabiala. Donc Vasco Mabiala a koloba lokuta koloba pe vrai. Mais na auto yebeli Vasco et pas ferré à Koko Sate. Mais vieux Vasco peno soli mabe parce que bimisika ba vérité pour na vérité. Mais ils appellent que baby sa réputation à moi si à moi. Ah, j'ai ça aussi. Moi ni mon tournoi soit na passé na un peu sombre. Ok. Mais quoi que beta yango na moment où yo a commis déjà na mon sousou. La place publique en plus. Ça la rapenda qui to côté. En fait, on a comprendre Vasco il n'a pas ça au la vérité. Mais vérité à Vasco et Simba Ferré et so Simba vie privée à Rebo. Ok.
esimbi inosbi esimbi sai au moins si na yeba ke tamboli la mobile n'était mais vu à réseaux sociaux qu'on comprendre que mobile pas les cas dans zela quelque part il sert à moi mobile nyos to yebi ke moi si on a kutaka vierge tazara na ba ex malingande lisola ex voilà alinga souté bobetaka temps présent en tout cas lisola ex wana na mato ya mibali ata bino basi pe bolinga pe masolo ya ex ya biso pe mibali te papa to komi kuna sundeli kasi on a lobby comme biso bibali to lingaka masolo ya ba ex na biso te bino pe basi bolinga pe masolo ya ba ex na biso pe te ex na mato ya apparemment ça dérange l'homme, ça dérange la femme. Voilà. Et sur la place publique. Tindon. Oui, comment ils ont soin. En tout cas, j'ai Vasco, nga monanga et leur moro à cosine pété. La mon intérêt à cause à terre. Na lu ka pe intérêt à ça mais nazo monati. Mais koyo kande ba propos wana donc faire nana une relation intimité. On a vu la petite naïve. T'es intimité, Tala, dona. La vérité cachée. Dona yoka. Moni, moi sinambongo. Ouais. Et kabola, papa na mwana. Moi sinambongo, bakabola, yaya na leki. Moi sinambongo, bakabola, maman na. Donc c'est compliqué cette histoire d'argent et de la femme. Et très surtout innocent lingagare bon makassia. Et puis, à cop n'a été mère à parler. Voilà. Mère à parler. Moi, na azana kati. Vraiment, non. Donc, au kabaï, saï baleka, faire abetaka emosinzo, faire to ebisara yo balare boyoka kite. Ce qu'on a tout na moi, c'est à faire ce qu'on a. Moi, c'est à saï nanda. Inosbi nanda. Parce que à part wana maramaloba ya fali wana ke faire atala ra fali balala na musique a fali fali sora bimisi nzembo et cause alango peu vrai wana zalango sur le plan professionnel voilà biso pe ba jouer tout ça lango monitoring il faut suivre les autres pour na se ressourcer il faut suivre les autres au mona ke ba une expérience ba ça la mieux que yo po iba voilà c'est normal parce que fali est meilleur à ça la mamba bien donc c'est normal peut fali à la faire à la fali mais ba place e kota ki wana il y a ba vie privée. Est-ce que c'était important, Sarah? C'était important parce qu'on m'a dit à la Lobango. C'est important, mais quelque part, à Fungoli, il y a guerre, il y a froide, il y a cessé, est-ce que vous avez une bien asile? Ah, peut-être qu'on a soutenu. Attends, la francophonie, tu étais. Ya. Bitumba banjoko. Ya embara komba ba tigre ndega kota raté. Azora soutien ferré, azora soutien héritier. Ba vie ya wenge bazanga na bon mitema mabe. Bakinela ka batu. Inosbi. Ozo bunda na bato bozo sana bango nga mu. Zabela ngai. Zambena nga rande banda. Mutu mo akomi na commentaire mon quelque part na tela gabi. Bino pe ba vie ya wenge. Bo lié moi c'est un petit frère. Donc l'audio dérange en fait. Du côté professionnel, les anormales, mais côté Bastimbi Makambouana, ça dérange. Non, mais en tout cas, selon moi, je préfère que Vasco Akori ko bande la soupe on a ko démentir, dit seulement que peut-être c'était du faux, Zaki ba buzz. Parce que parce que ezali réputation puis en plus ezali couple des ali mis en danger. Oui. Donc ezali couple ya batu. Beauté, ezapena côté ferré, na côté saï. Donc ba couple ya batu ko akotika ba dégâts ya bongo. Aza musendi, aza soki tout ça là. Bon, en fait, Kozala Musendi, Kozala Mbokache, ça dit absolument rien. Mbokache ne va réussir dans le Congo. Ah oui, la majorité c'est des Mbokache. Oui. Bango Bakinois, ça rien. Donc, Kolobala Mutu Mbokache, ça sert à rien parce que sur le long le Lokishasa, ok, Koboa Angunda en Amérique, aux Mbokache kuna. Ouais, aux appels Mbokache. Voilà. Donc, ça sert à rien au final. Mbokache ou pas, tout ça va congolais. Kozala Mbokatie, kobota mana da Kinshasa, kobota mana Mbandaka, kobota ma bavie ba accompagner manquer aigle, manquer aigle. Est-ce que ça la passe si tu vois ça la passe. Bavie ba manquer, donc bavie ba kosi, bavie ba noche
tala siko banote fulfulu na miso ke fali ane bien ako yako oze ko bimana mwasi note pas ça la ngote moni sikoyo et puis liste ya mulai ah ça continue mais ça c'est grave en désordre mais ça c'est non, parce qu'on m'a bien là. Les mal les arabes pour y internet, c'est pas bon. C'est ça, y internet. Comme il y a moi si à monter, ça vie passée. Tout c'est pela nangote parce que tout ça ba maman, mutunyo sto les kananzela wana mutu bazwa et vierge bazate. Parce que lelo aucun artiste musicien congolais à la grand ou petit a kokasus ko déranger rebazate. Aucun artiste. Olo sa musique inayo. Oh aigle soki ndeke soki nini oyeba doyo mona lo wa koto ana héritier koto ana fere amoni ke fere ba otika yazo place azala concurrent fali bolinga te bango tunde bazana ba riva ba koma ba concurrent fali sko ba mona inos bi monana malgré tout che po mais on dit comment que mabe do na ba trophée yeka na fali do biso mutoto pusi ngale kaliko na biso waya zonga obi na musique manga mwana ezalaka que non jamais attaque non ngana soutenir non lingate ozala liboso nanga impossible bana wenge ba vivara nengo wana atomoni faire héritier ba yokani ba yokana en vrai te pour faire linga héritier lekité c'est pas linga faire lekité donc guerre etika la place wana ozalaka wana sko petit a manqué fallait ya na suka nango ba vie ba komo tala Petchofone taille. D'ailleurs, à un superstar, s'occuper, vaut d'accord, à ça, là, t'as le roi Michael Jackson, et beau, yemba, donc, faut n'y a tapé. Voilà, mesdames et messieurs, nous restons. Un temps koto baran le kezo. Et kezongi baran la manière tout. O bunda barando oyebite. Donc mutu mo botom so le kananga na nzela mwasi na o tom su mwasi na China kaya boyaka atika na ngoke yo futa. Donc a bunda barando moko na biso réaliste. Donc pour l'instant, en tout cas les comportements que Inosa Balume a adopté, c'est un bon comportement tika na mpandi na ye. Abeta ba concert na ye. Ouais, abeta makamuna na ye. C'est vrai to masquer ba monter Inos bi a manqué fali trop. Toko sangote. Ata za otanga komba falite. To yebi musique nenge kendara manqué fali trop. Ya kanitaki bato bazoti ndikae petit na biso Inos bi ba otanga ba komone na TV nde za bolingo. Ya bolingo te. Ya bolingo te aya. Bolingo ngwana te. Non lelo au moins batu bakoki ko se servir na yo. Oui. Pour ba bundisa ennemi na bango. Oui. Exactement. Ça se fait. Et ça la maming na réseaux sociaux mona bato ba bien sarana dona bakaboni basala sube émission te bato balinganga te ba écosystème ouais dona to ba sala ba émission ba jour wana voilà zwani ni boye biso mo sala ba émission dona zo matière yango yeye pa batindelo ba voice ba image si na ngai nga mikolo nga nanga banda obando finganga voilà bando 1 mois 2 semaines baki batiki mission accomplie te yo sali bango o bango ba ina banda voilà obenga boy awaya masute ngai bano yo na bokoli misuba ya ba sans téléphone na pesa ba téléphone balongwa kati basangani skona bato ba ennemi na yo ya biso moto bano peso bambongo to kolukelo musala kubanga te loba ye mutasimbisa ki okisi baloba nyoso bakolo banga saka to la ngai ona zo exister bakenda ba on bazabe mona akenda si bapala nani si baté bon ça to là nous restons dans la musique malgré basangana ki même na bato basangana ba pesa bango force mutako ko engager bango azate voilà wa ko pesa bango vie azate bazui ba utiliser yo po ba rendre ba musala donc bazui yo ka po ba travailler na yo okokisa mission na bango et puis ba boaka yo nde basala Inos bi o manka fali pour rien inutilement. Bon, parce qu'il y a que non fallait des motos, abana peut-être qu'on ignorer na la télévision. Bah tourner comme moi, il y a innocent na télévision, il répond mal. Yoka, pour ignorer, non préférer moto ignorer nga que moto tianga na libulo. Parce que ko ignorer moto na musique ezalaka. Yo mona na ote moto ba tourner nga na plateau ba ebingate. Bazé belé. Oui. Yo ye bangate ndeni yo ye na sibalanga fo ye bangate. O ye bangate ndeni. Donc so il fallait le baki et puis ko bossa na te.
na musique même na musala to sala oyo po mutu atanga kombo na ofoza na succès inonsi bi azobosa na ba Kofi wana bazaka bachaka ekate Kofi ache katanga komi inonsi bi ya succès voilà baluka ba tout par intérêt ba musicien Congo so oza na succès ba ocha au poids so oza na succès te bunda obi bana ndenge na omkolo ozwa succès ba comment reconnaître yo na peso ka exemple mukio moni papa Diego nda azabwe mukolo kaka nzambe parce que succès za pa nzambe lo ba olinga o CD okota na ona bikota koto zui succès minute muke voilà soki lelo kaka nzamba bi bon Diego sala ka type moko akanga moki est-ce que ebike na bateau yo ebité na parcours à Diego ba obima voilà mukolango wera oleka na télévision abike Diego aza mwana nga banota isabino combien Diego aza oya na ndaku na ye ndenga vandaka pa kakol pa koya nyonso wana pourquoi parce que mutu akomi na succès et ça yo so yoka wera tangi komone na télévision ata kakol so yoka jamais mais avant na ndaka kakol OK et obimaka jour bango bazela so muta a comme na succès et obima jour ngo mona un bon matin kakol on va la faire na média o lobake non ba Diego wana ba ingrat afana na ndaku na ngai mais maman ya kobeta tali solo na yeke rien kaki paka wana petit na ngai na ndaku na ngai bango ba ya na maman moko boya ko déstabiliser mutu ko tali sa batu kaza ingrat avandaka na parler na ngai. Vous comprenez? Donc la musique à Congo est kenda bongo. Joue ango wera lo bate azamon héritier te auta maison mère voilà. Héritier pas lo bate auta pananga. Auta ngam na bimisa e. Ayeme panangai. Au moins na pe suka wana te batu na bango pe bazo sala na bango musala ina msupa bima mroza ngaku mutu na memara ina. Voilà. Pour mutu azana succès. Allez, ba allié ba information et comme ko la diffuser. Donc inosbi yo ye bango ba vie wana tout ba ya pembe ino parce que comment na succès. Inosbi ya pile ya mutu muke e mutu munene. Zoto mike. Rien. Ba oyate. Moi na eba ba lingala te wana. Ba oyate ba mon avenir te, ba mon succès te, ba oyate ba vie na ba diembela makambo. Tant ba mona ki obeti mo 2-3 bono et petit peu makambo ça va ndé ba yi. Ba diembela ka succès sans succès ba oyate inosbi. Donc ba vie ba sang ba zoyo lora petit na bango po yo payer ba pokase. Pour lelo so faire na fali ba yo kana siko. Faire benga inosbi tatu na vie na la teke non ako trahir quoi vie wana ba ko sacrifier inosbi pe anenga zawana kanti Kofi alinganga ko le fali Kofi revenez za fali. Alors aujourd'hui s'il faudra peut-être dire quelque chose Kofi nenga zawana revenez za fali yorati Kofi akolinga inosbi ko le fali jamais au moins Kofi ta sarara na fali quelque part azara honoré Kofi Ndazana a gagné wenge mobimba na ba papa. Dans un système ya tindika chakal azana na besoin mwana na zala. Teza ngo tindika chakal te à cause azana guerre na fali. Mais quelque part à sepela parce que fallait gagner wenge mobimba. Eza bitumbo Kofi abundi na jeunesse na musique. Eza gagner wenge. Yoka fallait gagner wenge mobimba. On comprend. Donc Kofi quelque part à sepelaka. Non, mais dire qu'il fallait gagner à Wenge là, c'est dit. Yo éviter que Kofi n'a fallu ba yo kanate maloba ke stade des martyrs on a peut tonda na ba 18h 18h il faut ça ramener en quartier. C'est ça aussi. Mais bazar sur la télaxine. C'est ça aussi. A viser na nan. Somo non. A viser na nan. C'est ça aussi. C'est ça aussi. A parler sur qui quelque part Kofi a sepelaka parce que ba honneur nyo soit fallu comme Kofi ara na Congo. L'artiste musicien l'ex so ba comme Kofi ezanga raté na ba discours nyo soit fallu et puis question Kofi ezanga raté. Pe ko zanga pété. Eko o moni fali ata komi soki wapi comme Kofi ko lataka ebi na mobimba. Pour faire partie dans histoire à carrière à Fali. Fallait zo gagner wenge mobimba. Wenge mobimba. Est-ce que bitango lo ba wenge puis ko mona na ba wira na ba jibe? OK, ba vie de basila. Ba vie basila ya. Jibe so a che concert fallait che concert jiba okufa. Akokate, ana na souffle obeta concert ana condition physique obeta concert de mona falite. Fali maquiller zo sala. Bon, Sarah Tola. Tu peux dire quoi Innocent Baloumé par rapport à ma voice oyo pona ko kita moi moral ya leki na biso. Qu'est-ce que tu peux dire quoi? Parce que Luka ki ko kota bitumba banjoko assumer kaka.
ba vie wana ba vie o bazara wa petit na ngama ali a moi sinu na sima ba tu ba le lisa kutu ba prêtre ba mécène ba kabela ba ngombongo mabimana madame petit yo tuna kite moi non fa ko tuna ti yebso mamba solo a vie na wa pesa ko mbongo pesa pe mbongo sala album mbongo studio mbongo ba clip mais ali a mère ali a mère moni na vie mutu sora za blé botika e blé moko inosi ba kantara ninga lo barawana na za yebiza amona ngolo les esprit te esprit te aya esprit te non mais inosa za soutenir na ba tigre pe ba ya mabe ya soutenir na ba tigre kasi wapi ba tigre wapi bino francophonie le kata kombo na bino exister zala été ba gaz ma wete kutu ba che bango na ba kombo mais tellement ba moneka mango ekende kitoro te ba bobe mais c'est quelque part pe Innocent pas tchaka pe Fally Panzi likolo alors non je pense pas Fally ne calcule pas Innocent OK à calculer sauf Fally azo calculer héritier te bongo Innocent Fally ba héritier non tala non tala toyebi on se connaît OK donc ce qu'il fallait avoir même débat à héritier. Est-ce que il fallait même pas débat à héritier quand on a mamnae à l'ingangote? Bon Inosbi au moni eloko yo ba fanatique à faire ba koka kolobe ba qualité à faire été ba kenda ko yiba ya batu ba période moko ba koma obimisa Inosbi na Fally na nzembone oya Olandi. Ouais, Olandi. On comparer Ferré na Fally. Bolongoli Ferré. Bobimisi batu ba pesa mona na mutu makase za ba Gaulois. Ole ba comparer Ferré na Fally ba longoli na Ferré de amona neta na niveau Fally te bazui Innocent ba. Bache wana. Donc c'est qu'à un moment ils n'ont pas mataki na niveau moko que non. Moko ba osala lelo bazui Ferré. Azana niveau Fally te bazongisi bazui Gims babimisi. Donc bache Gims liboso ya Ferré. Oui. Pas bunana Fally. Bagolo basana na Ferré na komba ya Gims. Bagolo basana na Fally na komba Gims. Gims aleki yo maître Gims. Tia Ferré. Longo la komba Gims ya zonga na komba tia Ferré na Fally. Pourquoi bozo kota complexe o lukele batu libanda? Gims as artiste congolais évolué en France. Oui. Abeta musique à Congo Kinshasa te? Il défend la France partout là où il part. Pourquoi les bozo qui ne relorota et bozo qui na place où ils ont singela na été? Soro ngosa débat na ba Gaulois. Gims aleki Gims na ba jet privé to komi kuna nini tozo luka boluka concurrent na Kisasa. Concurrent zate bokomi ko luka na France. Eza ba défaut moni na vie eza ba défaut ya ko sous-estimer moto ozo pe sa confiance on dit ba pire faire confiance te parce que nga ata na yebi ke Fally aza likolo linga kombo na ngezala ezala kaka oui exactement bo sala débat na kombo na nga bo comparer Ferré na Fally ba koki ko comparer bango ba uta na 2006 droit chemin sans interdit bazala wana voilà bo ki ma point nini ba période moko ba période wana pe na lo ba na ba période nga na ba no soutenir Ferré bazo yeka na kombo Innocent na munoko Innocent kaka mais Ferré boche wapi boya bossa na epamba bo bimse pe liboso dala ba comparaison ba Gaulois bazui oyo nini titre oyo bloqué te générique mo ebetara pe boy baza comparer on a générique à Innocent na ba vue générique ngo o ba uchosa na poto générique ya Fally il y a confinement. Oui. C'est quoi encore le générique là? Kabuya boira na souka générique on ba salara na ouais. Allô téléphone. OK. Wana ba kundi na Ferré. Ba jusqu'au allô téléphone na Olandi. Ba comment comparer na ba vie. Moi je faire ça na YouTube ni na terrain. Na yebi. Voilà, Sarah la merci. On va évoluer. Comparaison, ce qu'on a zomi tuna. Comparaison oyo ya Fally na Innocent. Et ça un avantage à nani? Il y a Innocent. Ah oui, il y a Innocent. Il y a Innocent, oui. Sans qu'on rende compte. Il y a Innocent. Ce qui les loba tu balobi Ferré na Fally comment écart. Dis à quoi? Boko fulo ba fulara Innocent ba pesele liango ba trophée sans le savoir. Ba gola ole ba somba Ferré ba somba Innocent po bunda na Fally.
L'autre monde innocent nominé, Fali nominé, faire nominé, Kofi nominé. Faire azuité, Kofi azuité. Innocent a Fali basui. Faute à nani? À qui la faute? Bon poussier. Donc Bagolo ba innocent pona. Bagolo na ba to héritier ba to ba poussi innocent bi. Lelo ya comment vous reporter ba trophée. Ba trophée ba on ba ah on ba trophée té. Pas ba suite. C'est ça. Ata mutazu azate. Oyebi maramusu nenge zala boye. Yo mona kake mwana tozo utiliser pour to koisa mutu tel. Mais bozo utiliser entre ta bo poussa Kofi Olomide. La légende. Na poto. Abenga inosbi Michael Jackson d'Afrique. Voilà. Est-ce que oyebi que Kofi a la légende? Ouais. Oyebi combien de batailles a Kofi Olomide? Sikoyo, Kofi tango parler sur un artiste congolais Obengi Michael Jackson. Oyebi combien cotisien na mité mabatu? Très bien. A fouli to a foulité. A fouli oui, exactement. Lelo yo inosbi ba trophée international. Inosbi a mbaranini. Inosbi a saravwani. Na ba voix ya inosbi. Aye bakanini auti dans les néants na soki Vodacom soki Superstar. Yé a rapporté trophée bangona Fali. Les Congo qui gagnent. C'est oui, c'est le Congo qui gagne. Mais ba vieux ba olela. Ba vieux ba olela vieux Kofi a leli trophée zaté. Mais c'est rare tolobaka que tous en a besoin ya ba vieux ba soutenir ba jeune talent. Comment on a fait Kofi hérité pour soutenir Innocent Baloumé? Où est le mal? Kasi suka nango audio a rebo bimiti. Trophée. Vasco ma. Nyoso to zonga na Vasco Mabiala. Yo moko mituna Vasco soka ebara makambo banda kala. Vasco pa banda o démarrer faire banda ki chasso ebiti. Oui. Abimisango. Depuis qu'il t'a sanza makila kutu. Te mambo atika olobate. Aloba mambo te. Trophée. Trophée c'est ni. Kasi trophée ba vie ba zuité. Oh, faire azuité. Kofi azuité. Ah, et sali. Maman nangaye. Bango ba mona kaka ke. Bango ba mona ka ba se servir na innocent. Innocent le capa e barana été. Péchango musique ba UPA aussi. Innocent bien comment remporter ba trophée. Est-ce que ba période ya Hollandi na ni na Fali ba tchara bango na Grammy Award. Oui. Hollandi na le téléphone. Il fallait azuiter ami balé fallait a ebisi Innocent bi ba tuna e question Innocent ba loba ezara congolais francophone azwa. Voilà, regret na ye za la parce que francophone azwaka au moins ba nommé. Est-ce que faire ça kota na Grammy Award? Te Grammy faire non ba nomina na Grammy. Yebisanga siko ba goleza la ka mungongo ekotisi faire na Grammy Award te. Monike musique ya mungongo te. Tango bazo belela na ba live nanga bo streamer Hollandi eboma allo téléphone. Omoni ko venger mutu énergie to bimisa ngo pona vengeance. Yango te to bimisa ngo pona makambo na biso. Omoni énergie wana ba pesa ipona venger. Fali à travers Hollandi. OK. Et puis ça on a visibilité hein. Mais ba ko sala on a ba bon affaire été. Alors le lokolo ba keno bango ba comment regretter nini ba pousa ki innocent? Ka yango ba osambusa moi si abatuti. Ah oui. Moi ba si abatazo sambwa. Moi si muto osambwa siko ezarebo. Parce que so alobi maramba Fali que balandara Fali eza nango. Oui, eza nango musique professionnel ça passe. Ba musicien ba yokanaka là c'est connu ba musicien ba yokanaka. Moi si amutu ke ba vie wana ba liae, yekuna liae, bocha batelo oni na mutu. Bref, ba olinga ba déstabiliser sikoyo. Omoni inasbi ba bando déstabiliser non na moral. Moral eza déjà so ba simbi kota mwasi. Ya moral mon baba okoisa. Baba ndolia o. OK. Po mamba mwasi talaka. Donc et ko embryer ça peut lui embryer. Na banda vie yango via sala donc iko bako bomele moral ekouyi. Après bando détruire yendam dam. Parce que si l'était so bana pour ça ba détruire mon ana ba détruire. Non mais Sarah quelque soit nyoso Vasco lobby mais innocent a fait bazan bon terme. Ah wana yo mto lobby hein. Wana yo kando lobby ya. Voilà, nous allons continuer, nous allons salama. Ouais, des choses différentes. Est-ce que les loso babi ba classer na musique ya Congo, inos bi ba classer les dossiers héritiers. Ce que yebsanga inos ba côté les manières héritiers na oyemba. Bana ba foulier. Ah, nous sommes héritiers na oyemba. Ah, bande ba comparer ba on est na tayo mo. Na carrière. La carrière héritier mutabana carrière depuis.
tala niveau parce que jeune mo talent ayebi no yemba na ote asara bimaka na ndenge na eka eyule zo eboma avandi pe. Mais non, yo on a liste ba trophée, azo zo pe ba trophée. On se défendre innocent parce que jusqu'on a place innocent qui bazo mettre sa réputation na ye. Tena zo boma on. Tena zo défendre te ngana otalisa ba vie. Omoni elo nyons tout soko sala ngona vengeance suka na ngwe suka. Suka ka bien ti. Petit wana babande ko utiliser ye. Ba bosana ke yo moko cha ba force na en place bunda na mutu po ni botinda rabatu. Saratola, on va terminer par ici. Nous allons un peu parler rapidement. Et c'est ça, c'est ça que nous voulons dans la musique congolaise. Ça va jeune talent. Ouais. Oui, exactement. Les autres moni ba sortie médiatique ya Sankara qui zongi na kati ya maison mère et pesi boulou yeke. Tout le monde bazana pour ça que Sankara aleka afinga fali à répondre afinga fali mais Sankara jusqu'à maintenant il n'arrive toujours pas à dire makambuya mabe pour na fali. Est-ce qu'il fallait afingi wera? Mais balobi faut afinga kaka. Il a fingi wera te afinga fali ndene. Sankara za molobela wera te. Oui. Asa alarme ya wera. Wera ngana ye. Parce qu'il fallait simbi wera te. Et pas ça lora bazoba o ban internet basala. Ten il y a une bonne relation na fali, il y a une bonne relation na Vintone, a aussi ba wera ndeni. Babi bata fali bazo finga wera, batangina ba kombo ya batongo ya fali. Batu ya fali. Et puis quand on parle de batu, net il lelo so na moni kinding wa fingi wera no lo ba fere. Parce que tout le monde a kinding una fere, kinding wa salamu salamu a malonga pa fere te fere pesa mutuka simplement parce que finga batu. Je l'ai en ba matana e voiture moko après stade de martyr. Donc automatiquement tout le monde a ferré. Quand tu parles de moto bata fali, Dino leke. Non, bah mission. Et dit badiata. Même pas. Ferré pas dans la porte. Fallait dans la porte-parole. Dans la porte-parole. Depuis que moi et ça les pena kala le seul mission dans la porte-parole. Nani kasi. Mutango nani oyo alobela fali, aza muta fali afingi we ranson. Est-ce qu'il fallait rolling? Bon, fanatique il a fallu. Fallait qu'on permette à nous à salara panaye à finga oui ensemble. Ba fanatique c'est normal, ba fanatique ba finga na bango. Ba fanatique ba batute. Fanatique à ko finga ne pe kune et ils ont engagé falité. Ba fanatique ba zo bundat. Est-ce que ba fanatique a faire ba finga makasi ko ba fanatique nyonso? Makasi. C'est vrai? Makasi. OK. Autant de ba sukoli Sankara. Na mitu ni skoneti Sankara ba fanatique a fait ba finga e passer. Pas au boy finga fali. Non sens. Ah la musique, le musicien. À quoi baby sa relation est falité pour fanatique monda finga iwera non. Voilà. Sauf fali. On avait voulu fali et moi personnellement manquer wera là c'est. Là c'est autre chose. Voilà. Après francophonie Toloba qui est tout ça pour ça qu'on a pas calendrier et ba musicien. Sont respectueux ou respecter ba vie ba kulutu à sala ba guerre à makasi na papa ou aboti matikala on manquer respect. Azaye moko. Voilà. Bango tu wana lelo ba koma wera ba finga eti na ba Toloba kaka. Tozong c'est maman. Tu sais comment basi. Maman si déjà le sali 1 million hein. Makambo c'est les kana ngosara. Le sali 1 million mais moi to célébrer. Exact. Ya makamba kalese les kana ngo. 1 million mais moyen de to célébrer. Donc comme on dit que c'est 1 million c'est-à-dire que non ba tala ngo kaka. Ba tala fait jalon. Et ba longo le ngote. Mais faire longo la peka. Mais la moni le gars o abima sozi ya wira na clip wana komi pe côté wira ensemble. Na mona ki na Roger na Bandundu a qui mission service à wira. Oui. Et musique. Donc pour dire que non, enterrant les histoires passées c'est les canangos. Bon pour finir, Kofi Fali Poupa na Abidjan, na Katiola, tout moni vraiment Fali batuko matana podium, une fila matina podium azo kogakotika Fali te, azo lela, mwaseka Fali. Jésus Warrior. Alors, tous ceux qui ont besoin que non, après la francophonie, tout le monde a besoin de ça. Bobima, kende kobeta, kende drapeau ya mboka, kende. Bolanda. Fali pas le bio balanda ya bimisi da calendrier. Balanda ya pesi calendrier ba stade des côtes, des stades sukika na Congo te bozo kanga maka martyr dene. Bobima te. Martyr te, bobima. Banani babima. Babima ba musicien wana tout ba kanga maka martyr te. Bobeti déjà martyr, bolanda ekuna.
Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Nous allons finir avec cette belle rubrique. Je pense que vous allez tous aimer. C'est une première, on commence par ici. Nous allons commencer comme ça, ensemble avec vous. Tom et Campé qu'on énuméré, 5 premiers. Le 5 premiers. 1. Le fanatique. Oyo, bastrumara mingi artiste na bango. Entre Baspiritas, Tigre, Gaulois, Cultivé, Warrior, Kofifil, Tounion Sowana, fanatique, Banzo y compris, Touya Papa Chéri, tout le monde. Fanatique, il y en a des bastrumara artiste na bango mingi. Deuxième rubrique. Fanatique, il y en a ni bazalaka, fingaka mingi. Donc défense na bango zalaka pona go finga. Quels sont les fanatiques oyo bafingara mingi koleka ba fanatique tout. Kaka le même fanatique na oti kotanga ba kombo wana. Tezela. On a pesa na rubrique en ndenge zaleli. Après je te reviens. Ba fanatique ya ba injure. Ba fanatique nini oyo vraiment ba poussaka artiste na bango que ceux qui vote ba votaka. Ceux qui concert ba kendaka. Ceux qui mot d'ordre, respectaka, fanatique nini. Et puis quatrième, fanatique nini oyo, respectaka artiste na bango. Que ceux qui a lobby li kambo, respectaka artiste na bango. Pour finir, fanatique nini na Congo. Oyo lelo toyebi, Spiritas, Warrior, Nzoyi, Tigre, Kofifil, Cultivé, Vénabiso monstre d'amour, Cultivé, Bangonio soit en général. Fanatique, il y a musicien nini o lelo, Bakolo Bakibango Bazaba meilleur en tout et pour tout. C'est ça notre robot. Saratola, numéro 1. Fanatique, il y a nani, Strumarami, c'est na bango minko les autres. Warrior. Est-ce que vous êtes d'accord avec Sarah? Sarah est Warrior. Voilà, ma propos, ça n'engage que moi. Voilà, ça n'engage que Warrior. Warrior. Soy baboy Warrior, Ebisinga, à part Fali, artiste Nini Outozwa, disque platine na disque d'or. Parce qu'il y a des résultats restrumés. Merci beaucoup. Okay. Fanatique, il y a Nani, Bazalaka, champion pour na kofinga. Gaulois. Prouvé. Nous prouvé à Fali. Pardon, fingi déjà. Preuve non le biga ba fingi yo songa omoni preuve yo omoni kande tozo finga manga déjà nazo finga ba do preuve ezate ya mwana déjà zo mona voilà. Troisième donc quelqu'un internet omoni ba preuve. Troisième fanatique ya nani ba soutenaka vraiment artiste na bango na likambu tout o ya salaka Warrior. Comment prouver? Mais qu'on soutenir les Camerounais positif, négatif. Non, positif d'abord. Qu'on soutenir que non, ceux qui votent net au lobby, ceux qui concert, ceux qui somba, ceux qui tala, ceux qui partagent, fanatique à nani. Gaulois P, mais Gaulois instrument endetté. Mais soutenir un artiste na bango. Bref, on est bon mon stade de mentir à faire rigolo là. Ils sont différents que les stade il y a tout beti na sima à part Fali. OK. Donc on a quand même que Gaulois bayaki ko soutenir star na bango puis soutenir un peu faire ma casse na ma fingande. En tout cas Gaulois na Warrior. Gaulois na Warrior. Gaulois na soutenir so fingilo muta au CP là. Alors, avant de finir, fanatique nini. Mais on a collègue sur la TVT. Ça va, toi si ça rubrique na biso. Toi ça concentré à rubrique na biso. Alors, avant de finir, fanatique nini respectaka artiste na bango makasi. Respectaka vraiment les artistes. Warrior. Warrior. Et pour finir, le meilleur fanatique de tous les orchestres à Congo. Et ça, fanatique nini? Warrior. Warrior. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin. On est là qui une nouvelle rubrique. Bon, mais ça à chaque fois, tout banda toujours que bimisa ba première fanatique en tout et pour tout. Mesdames et messieurs, continuez à vous abonner sur Toute Info Télévision, sur Saratola TV et faites-nous confiance et regardez toujours nos programmes. Quant à moi, je vous dis au revoir, à la prochaine.